na balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kolanda chaîne na bango le te yebisaka bino chaîne oyo ebombaka vérité te biso tokitaka sur le terrain pour le koyebisa bino maïma sozo le kana mboka na biso Congo tozalaka place oyo bosongo ezali place le couteau ezali biso tozalaka te mbutu mbutu lelo peuple congolais ezalaki na ntongo opesi mwa boyi lelo na Kinshasa nani nde président ya bacongolais nani nde peuple congolais avotaki eyebani lelo na Kinshasa mbutu mbutu lelo na Kinshasa alors tokolobela video wana plutôt tokokommente mpo na video wana botia bakommentaire mpo na video wana mbutu mbutu lelo na Congo nani nde président ya bacongolais nani nde peuple congolais avotaki ndeko na ma gloire video eloba tomona fara na Chilombo odimba zana lino fara na Chilombo le président eli odimba cha mupanzi ne mokonzi lelo félicité lelo de là Kende lo Fayulu ne mokonzi Malembe félicité lelo Fayulu ne mokonzi félicité ouais bon mon cortège à Chilombo Malembe on dit Malembe oh Bomoni cortège à Chilombo félicité lelo Fayulu ne mokonzi bino moko bomona wana cortège ya Chilombo tokutani fara le président eli allié le peuple gagne toujours alors bino moko bomoni video wana peuple congolais azoyemba ngai te eza peuple moto azoyemba bomoni video wana na tieli bino peuple le eyembi peuple akati makambo alors bino moko peuple congolais nini bokoki koloba bino moko peuple congolais na tara oyo nini bokoki kosala est-ce que tolingaka tokende na dialogue tant tomoni bino peuple bozoyemba tant tomoni bino peuple boza na souci ya kolobela muto bino bovotaki ya koyembela muto bino bopesaki maboko ya kogangela muto bino bopolelaki mbula na 2018 tomoni bino peuple bolobi boyembeli ye alors nini bino peuple bokoki kosala na minute oyo tokende na dialogue peuple congolais tobunda mpo na mboka peuple congolais topesa na solution mpo na mboka ndeko Charlie Longwa bongo totelema mpo na Congo tomona bino bobima boloba alors nini efwene biso po totelema mpe tolobake toboyi dialogue po botelema mpe bolobake toboyi mpo na baélection ya lokuta tolingi baélection ya solo mutu o peuple akovote oyenda kobima mutu o peuple avote te eza teke botie na biso ye po peuple esouffrir tolatama neti te po tolobake Kongo ezopela moto te Kongo ezozika olie eza te lotilike eza te mai eza pasi alors tomoni peuple abimi atamboli na nzela mpona koloba bavotaki nani mutu oyo bango bapolelaki mbula na 2018 na kotanga bakombo ya bato te kasi nga video nde kaka moto eloba alors peuple congolais tant tomona makambo ya boye bino bolinga tokende na dialogue est ce que dialogue nde kopesa solution na mboka est ce que dialogue nde kosengaka epasi ya bacongolais esila po toyebi ke tant tokende na dialogue eza mpona intérêt ya bapoliticien tant tokende na dialogue eza mpona intérêt ya bana bapoliticien na basi na bango alors ngana yo peuple comment yo mona na dialogue ya babenga babi
représentant à peuple pas ya na dialogue bon on déjà ils alara bango la bango ba politicien alors pour ton accès que biso tous en souci à dialogue tous en souci il y a élection parce que élection ya malamu ya mabete élection ya buso bato les cas en 2006 ou les cas en 2011 ou les cas en 2018 type élection ya bonté élection qui toko au peuple a voter mutu na ye yo wana nda bimba tant que mon peuple na mona za ko tambola pona ko ganga peuple na mona za ko tambola pona ko yembela mutu ya voter ki na 2018 kasi bapimela ye mutu ya voter bapimela ke mutu ya polela kimbula peuple ne mokonzi peuple ne arbitre peuple ne kati makam alors to songi ka na kan ya bino moko peuple nini bokoye ko sala siko to nini bokoye ko loba siko to que l'élection ou to que na dialogue ou to même muto biso to lingaki na ebisaka bino na mikolele kaki na lobaki ke to remema mokonzi na Congo na élection te to ko tsa mokonzi na Congo ine na mapeka ti na parler du peuple élection ne refait sa solution na mboka te to sali ba élection ebele to sali ba dialogue ebele mboka ezaka toujours kozonga sima est-ce que bolingi to kene na dialogue est-ce que bolingi to kene na maponani ya lokuta peuple peut sa solution ne ko déranger biso makasi peut sa solution peuple congolais pour la likambo tali maponami na dialogue olingi dialogue to olingi maponami ba commentaire na bino na émission oyo ba pelle na bino ko benga ngapo grimacer ngate benga ngapo pesa solution pour la Congo il y a plus de 143 89 96 11 798 plus de 143 89 96 11 798 pesa solution pour la Congo benga molobeli ya peuple élection na Congo il faut sa solution te tozongi moi si matobeti makambo ete ya papa la biso Chéribert auquel out ko tika biso to yoki ba vidéo to yoki ba audio bimie belé ngamu mususu to yoki mwana za kolela o aza kolobake papa olobaki ensemble balinga ki otasema basi alors nani nda bomi Chéribert auquel na ute ko biso no émission te kolika nani ndemo bomi Chéribert auquel bango moko bato ensemble ba osala semblant to nani nda bomi Chéribert auquel ba commentaire na bino to ba pelle na bino nde koyebana nani ndemo bomi Chéribert auquel bo consommer l'émission bo tala l'émission to zale belé donc c'est que bino maman aussi aza bongo l'hôpital yé na kitu a rozonga mikolo te aza na hôpital yé moko azaki déjà malade et puis ayo kozwa lisusu likama ya mwana na ye oyo atila kozwa accident na lokolo na ye ya gauche aza na hôpital ba uti koleka na opération. Alors, bino no so bolingaka maman aussi, bo benga ye boza na numéro na ye, bo soutenir ye na ba prière, na morale, et puis na mosolo, bo yebi place o bazali et senga mosolo. Pour ko bima maman c'est to yebi te ndeko basala ki opération ba checker libéné na carte. Bo consommer l'émission, na so c'est pas né bo komi kota l'émission, bo partager l'émission, bo soutenir ba na bino, bo soutenir ba lek na bino, bo soutenir ba ndeko na bino. Tant bon on a biso ba jeune boto le kanate na moni ndeko na nga vainqueur tant on le ka pesi solution na moni ndeko na nga pekos o pe bo zo mi ko ezali koya na montage tant bon na biso za ndeko gloire na sima ka masolo wana nyos et puis na nga moko ndeko kabo na ndeko buino to za ebele bo soutenir chaîne oyo bo tala be mission to za combattre na makambo so physiquement na makambo esprit na nini bo soutenir biso. Alors, peuple congolais, dans une libido, est-ce que vous avez une élection? Est-ce que vous avez une dialogue? Donc, vous avez un salama. Pour tout ça, il y a un dialogue belé. Je vais vous dire que sauter. Je vais vous dire que salami na Congo, pour ma Congo, vous avez un poche à Moutou Azo Kamamboka. Oh, il y a Kamamboka, il y a Lingarake, il y a Moutou Kamamboka, il y a Moutou Azo Nga. Kasi bilo peut sa solution. Est-ce que vous avez une élection à l'Okuta-Boy? Donc, tu commences à balancer qui dépôt candidature à députés nationaux. Combien de députés déjà qui ont déposé? Et si l'équipe est déjà les 15, qui va pousser sur ici une semaine, est-ce qu'il va y avoir aucun?
tobundela Congo bandeko na ngai. Toboya Congo te, totika distraction, totika via komena masanga, tozala na souci ya mboka. Toaka na mboka moko ezalaka Congo, tozala na mboka mibale te. Tala Congolais nde banyokola ke bana alors soki susu yo kimi mboka nao okokima wapi. Tango bato omona bato mususu bazwa envie mboka na biso, tango tozomona bato mususu baza na souci baya ovaa na Congo, kasi biso moko ba Congolais. Tomiyebaka te wolo na kingo azoba na kingo ya moto aliboma ayebe importance na tozana kwa biso ba Congolais tozana eloko kitoko tozana mboka kitoko etona nkite tona makambo nyonso kasi tozana souci ya mboka na biso te tozana viaka toke na ba poto tozana viaka toke na ba boy mais poto wana pe koma poto ba uba soka ba biloko ba recherche po ba tonga ba biloko na eutaka na Congo alors nga biso mibale ba Congolais tozana distrait yango lobi ndekoma lobi biso ba Congolais to lokola bana banganga donc nganga bana na yebangina kate moko mone bana misusu bangilima ye moko bana bangina kate. Alors peuple congolais partout aux alliés dans le monde botele mabo bundela Congo partout aux alliés dans le monde bo pesa solution pour la Congo tout le monde pour la likamba Congo. Ndeko na ngai poto succès mketela nga video ya ndeko Muzeki Ndungu boto 6. Écoutez la prière de Mzee Kendagu. Oh Dieu de la SAP, c'est vous qui êtes le premier styliste, modéliste, qui n'a pas voulu voir la nudité de l'homme après avoir péché dans le jardin d'Éden. Et t'as tué un animal pour nous couvrir, oh Père. C'est à toi qui donne le pouvoir pour votre propre plaisir. Donne-nous la puissance d'honorer la SAP comme notre mère et comme notre père. Ne pas trahir cette religion. Quelles que soient les conditions qui nous arrivera, ne restez toujours fidèles, comme a fait Grapote et Servos Niakos, comme a fait Rafa Bonjaki, comme a fait Beikanto, la guerre de Santa, comme a fait Faisal le diable, comme a fait Papa Wemba, comme a fait Jibé Piana Salvatore Mamadou Aricho. Oh Père, pardonne tout ce qui ne sait pas s'habiller, pardonne tout ce qui s'habille à Kato, Louvois, Ngwanju, Itaga, Lakimoero, Wenja qui est en cours à Paris, Wenja Sod, vous serez crucifiés et vous serez condamnés. 10 ans de prison, 10 ans de manger, sans visite, sans côté à l'aéro, et vous serez morts. Nous chassons tous les esprits mauvais qui amènent les gens pour mal vêtis. Au nom de Dieu de la SAP, Amen. Voilà bon on va vous la vidéo ya mwana mboka Muzeki Ndungu bobi bonga za saper. Tucheli binoma imuranda boseka tala Congo ndengezo ki yona ebisa no peuple congolais lelo bokati makambu lelo na tonga na ville plutôt na Gomezala qui pesa mbombo aboyi peuple congolais balakisi muto bango ba voter ki na 2018 peuple congolais balakisi muto bango ba na souci a kamamboka peuple congolais balakisi muto bango ba na posa na ye alors nini peuple oyo zoni ngozoni ngatoke na dialogue tala mboka ndenge ozotambola tala ba grave ebele touta komana ba infirmier ba docteur ba touta ko sala grave tala ba grave ba policier na photo publier pour ba pesa bino ba mbongo na bino na bango to publier ba futa bino ba mbongo na bino papa Kemba vraiment depuis 2013 na lelo bana na bango balala na bandako banyoka bakate bazo mbongo biso mbongo na lelo bimakate mbongo na biso bini bakonzi bazolia atini biso na kalufungu na kuna bazwi bana na bango bakoti na baliste po tosala ba recyclage oluka makambo toni bana na bango biso kunyoka bafuna nde bango bakomi lelo bakomba biso bafashe bazwi bana bango batsa bana place bakomi depuis 2013 na lelo depuis 2013 ndenge baza mbongo te depuis 2013 yango nde bazo réclamer bamikonzi bazozwaka bana na bango o bafutaka bango me bango bato balalaka libanda bazozwa bango
image la bien solution. L'image va publier. Tous les autres Mandouki nayebi. Et non les Angala ça rébellion. Parti a signé Mukanda ba pesa biso ambona biso ba bloka. Ba biso ba futa maraté ba zali à 5 chiffres. Biso ba bloka biso banga kan. Tolembi yango. Tolembi toboyi. Bato ba souffrir boye. Alors tant que tout le monde a beaucoup agresser, on a besoin de policiers, on a commis le coup, pour agresser, on a tout pas ma femme. L'homme il a monné policier, on a moins sinon mobile. Papa, on a maman, on va s'appeler pas la miquette, mais colo. Mais on a monné policier, on a kangaï. Pour la nuit, le gouvernement va se suivre les policiers bien. Il y a un tout le monde a ma cambo, on se suit en ambo. T'as la grève à policier. Il y a des gens qui ont des policiers, des soldats, oh d'ailleurs, on a la grève. On a une aussi au peuple. Ni ni autre ça pour la mouka. Alors, peuple congolais, l'émission, la seule émission mouké, dans la Kisibino Maëleki Lelo, la ville, peuple congolais a fait cette solution. Pour la mouto et l'ingara, peuple congolais a la Kisi mouto et à la Kanae pour ça. Dans la Kisibino fait grève, il y a des policiers. Alors, pour le Congo, tout bunda. Tout fait cette solution pour le Congo, tout bundi la Congo. Et ça qui bon, il y a bino kabalon pour ça, mon sapoli. Bon, s'abonner au océan du Congo. Maman océan, a toujours nos putains. Maman, il va commenter. Maman océan, aux hommes à sucre, t'es Mikolo, vous avez la bande, vous avez la kabalon pour ça, mon sapoli. La rosabola pour n'amboka oyo. Ah, l'océan du Congo, tu le vas. Soko sali, ma bête, tu le maman ben ayo. Soko pour sali, madame, tu rebelles, tu le maboko. Et merci à bande gonyoso. Oh, tout ça, la bino l'océan du Congo, Zambia bête la bino. Bino peut pas trop s'abonner, non, tu peux s'abonner l'océan du Congo. Vous partagez l'émission. Vous bien un bateau, s'abonner, tu peux s'abonner. Vous bien maman, océan, il y a qui bino, Azaka a toujours l'hôpital. Malabino, tu peux t'en les amis. Bye.